botala lisiko esiliko yikana bandeko nanga nyonso ya mokili botala lisiko esiliko yikana butabileko bisiliko leka libota ba pona minyoso ba eli bana na Nzambe nyonso ba oyo balinga koyoka mon message yo topesaka lelo peto ye po na explicité makambo susu nyonso yo auto vivaka na ba tourner to kendeke on a expliqué pe œuvre to so sala bo balandaka na bo bayinaka bakoyoka bo meka ko juger eza malamu ou bien eza mabe to za bat mabe ou bien bat malamu naza aventurier escroc ou bien mwandambu ya makambo bien eza na kati nakolo bateke nyos ya malamu nyos na kati nanga po naza na nzoto ya makila na mai eza nzoto ya masumu mais nazo ko expliquer par exemple tutoko bandela ndenge msala oyo nkolo apesele mukumba ona simbi na mokili mopoto la kisaba réalisation nyos ndenge na mega ko balaye na le français. Maintenant, si on a expliqué, Libota, maye on la pescat na biso marqué na autant dans livre na français awa. Mission tozanango au Christ atikaki yango tezo ko accomplir si c'est possible. Na bawe ba comprendre si c'est impossible. Na bawe ba comprendre te mutu na mutu apona voana ye. Ndenge ba komiawa. Conséquence du départ de Jésus, la venue du Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu dans le monde, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bon, la Bible peut aller à la barotal. Tant que Saint-Esprit est le but que il y a un pépé qui est pas apôtre. Mingi bazila kango ya la tempête ndenge ya kazo pumbusa batwatir ndenge ya ke pas apôtre nandemo ya moto likolo ya bilongi. Eza signalisation que date nango ikoki po ekoma na mokili pe tango yake etikali libera na mokili mais eza rendre mo pepo etambolaka ezali ezoluka place ya kota ndenge mo pepe auto respiraka eza nango instantanément ezoluka place e ko vanda po evanda pe etambulisa pema ya moto mais Saint-Esprit Jésus atiki bilembu tango ekoya eloko liboso a convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Pas les péchés. Les péchés de Zébélé. Koiba, komela, kofinga, kotonga, kobunda. Les péchés. Mais maintenant, au singulier, le péché. Pas les péchés. Bamasumu te me lisumu. Donc, convaincre, batibasi ba kotina motema na makambo na yango. Mais maintenant, et est-ce qu'on convaincre en ce qui concerne ce péché, nous ça juger, péché en gros Saint-Esprit, il faut convaincre péché nul. Il y a que bon, il y a que tuer, il y a que sopama qui là. Voilà, débat quand on a stade boy. Ce qui tous la que boya est belé, bato bako chatembe que oui, bato bako wana nyos baza bazoba, bazana wana na mayelete, ndé ba wala nda message yo. Mais tandis que bateau besoin on a bakoti wana stade nako mi anorgueillir te nako mi tombe la tena ba ngai kaka non mais il est temps pour message au balio qui que balia misunité et c'est pas tout le monde bazo kota wana nde balia kate mingi bazo bayoki bazo bunda po batika mais mingi batika na bana mike nasi musambeli moko yake awa azamu ndi église yote me bana na ibanda babota mami balé basambla na église yote me balia ka missionité babeta me bana wana tilelo me bazaba ndi mielo bate bana mike ba musu bazana ba première année primaire musu na troisième mais balia ka missionité mais comment expliquer cela dans Nzambe na batuna zo formé au balia kate lelo même na bililingi
na ba documentaire na France basi batindi déjà documentaire na makambo ke bato ba réaliser que bato ba umela kamingi bazana longue vie o bazolia missionité peut-être bazo condamner nga église o balia ka missionité voilà ndenge bato ba otonda est-ce que bato nyonso na ba kota classe te o nyonso ba professeur ba o basala doctorat o basala licence o basala graduat batonde beliao ndezo mona bato bo baza pena bisika ya misala minene bazalia ba papa ba mikolo ba mbuta mutu ba mama minene batondi awa zaka nyonso ba délinquante mingi ba kansa nyonso ba délinquant voilà un peu tu as expliqué oyo message wana malgré si on a quoi limbola encore ata qu'on a même na mikila poto surtout zaka ke tozo continuer sen ba mona même dit blanc baye bateyawa baye pe basakolia bazai bele o bakomi basali le bomoni wana za nda mutu moko ka bomoni par exemple maman wa témoignaka française wa témoignaka ke abotate abala 10 ans sans mwana tit na bando kende poto kolela soto kem na ndako na ye azolela mai na miso prophète nga baloba na ba médecin ke na kotika la kobota te tala na libala na nga ba famille ba belle famille ba ondi masute na kosuka ndenge na banda ko yebse mama ane onde moni biso to kende to sola nga nanga no boy mukolo to kozonga ne mususu to ya okuta komi na mwana abi prophète tika kokosanga française na mai na miso pe azolela abi prophétique kokosa parce que bamdele bande konanga basala na ba examen na ba laboratoire je peux pas porter des enfants je ne donnerai pas des enfants na français na zobondi saye na misa mbane ke mama toko ya kuta uzana mwana na tangu mkumbe bandaki na tangu akitaba mdele babeke dongola mkumbo pour mwana kubima na malformation nkolo alobine na téléphone kaka mwana wana kobima en bonne et due forme intacte. Ah, tant que tu okuta comme na bébé, aya ko yamba biso yamba na sourire prophète olongoli nga mai na miss kolela elongwe na monoko na komisi nga moi sa valeur une dame blanche française, il y a noir français te mais mobimba na papa na maman français c'est quoi c'est na sala ki mabe maman wana ndenga témoigner ndenga lelaki maman wana esina sali alors mabe pe asejena kite bandi konanga boyoka eloko pe epesi courage na ji wana ya pétrole abanda tuna teke boche pétrole bo ndenge ni na komela te siko bo bazo kitike ji allez-y comprendre siko ji ezamabe pour dame française ameli sans se gêner pour banda babala na mwana te to kendeke tokuta kenda kazonga ka même vide même mukolo to kri prophète la ji na ngana melaka yango sans katuna ke pono che pétrole oh mon dieu nga pas penza makama mala mo salema baza ebele o bazui babotate na église oyo ba mélange musuba melaka na verre mobimba nga kutuna melaka banda deux bouchons deux cuillères mais boba melaka bouchon mobimba mususu bouteille mobimba si poponga moko nazo ka somo comment tu as pu faire ça au bandi ndenge ne bouteille mobimba likola masanga prophète abi passé leki peu surtout ka muto wana lobi a commis intact kimia guéri oh moki déjà compliqué jiwana tala makambo tali saint esprit yango pe ndenge bato bazolanda wana na banzembo zoyembama balobi bakomi bien na bible mosali wana tango akoya nasi na bible bakomi bien surtout livre d'Ésaïe bo sala nanu ko contrôler botala nanu soki o tozoloba ezanango ba venture comme ndenge ba loba ki même na émission M6 na za escroc tango na bando loba ameli bota babi même fidèle na français balimbule même fidèle ameli bota bo batangi allez-y comprendre ce qui na bando loba même fidèle bien à même famille de Christ voilà tango sali o Nzambe akotinda tango akoya nzembo ya liboso bakomi bien na bible bakomi awa na Kishasa te ni na Congo te ba traduire ka ba sali ba version ebele na Esaïe 42 le premier chant du serviteur en tango koya le premier chant nzembo ya liboso akoyemba yango
Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon emploi est plaisir. Je mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Wana, eswina wana. Mabe, malamu, ou bien, tout ça l'erreur. Vous comprenez, vous l'avez suite à chansonnier sur Esaïe 42 de lobby. Je connais même pas, naïf que tu n'as pas komaki bibliothèque. Baye encore quelque part, peut-être parce qu'on est noir, dengue chargé de presse à Bakassi, on était surtout ça qui n'a pas ça. Il y a bande qu'on a biso ingeza bien, en gouma ingeza makasi, bah dit bien la Bible, bateau ndouane, baye ko sala nini. Et pourquoi ils étaient venus? Ceux qui basal monsieur au bazana, dengue anzot, nda peu de fois ce tokiawa, ndena bi makana ba sac na ba sac en bon, ndena kota kia ni sac en bon, ni 10 francs. Ni 20 francs, na bimiko tu main vide, na kota ki main vide, na main vide pour na pesa ba tout conseil pour remonter bango moral. Na mboko na crise sans hygiène, sans industrie. Bano soki bo ba yoka Liloba, to soki Liloba te. Total combien de kuluna encore de plus banga basa na mboko bateau nyos bateau na stade. Il devrait y avoir combien ba kuluna boni. Heureusement que siko moi rigueur bando kota moi mon pepona ba kuluna. On dirait, moi aussi, la coup de chapeau dans l'autorité. Moussala Natango Roya, deuxième chant du serviteur, pas de serviteur, l'oyembo ami balaya Moussaliwana. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Boyo kamelanga bino mabongo nama, boyo kabino bato na mosika. Yawa bianginga longwa na ribumu, longwa na nzoto na mamananga. Abiangi kombo nanga bongi simono konanga lokola mopanga na mopotu abombinga na molili na tando naye abongi singa lokola lobandi lopelisa bi. Deuxième chant na Bible musuba koma penza premier deuxième bien sûr ba Bible mususu ba chakaka loyembo pona mutwana tango roya deuxième ba combien encore pona moto ya na makambo ya malamu ya malonga. Troisième chant du serviteur, mais Bible za munene ndenge ba komi premier, deuxième, troisième nga pena zara kunate. Troisième chant du serviteur, Esaïe 50. Esaïe 50. Kolo yawa pesinga le mona ba oyo bala kisami etena yeba. Kosimba na maloba ye oyalembi tongo na tongo akola mukisa lito nanga koyo kaka loko la bango ba oyo bakola kisama. Esaïe 50. Troisième chant de ce serviteur, du serviteur Yamusaliwan, pas Yabasaliwan. Allez-y comprendre. Vous calculer, vous contrôler, vous contester. Oba au contester, merci beaucoup. Oba kondima, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Quatrième, mutuana tango roya, akoyemba nzembo, yamine yangoyo. Donc c'est moi-même qui devais chanter tous ces 4 chansons. Il n'y a que 4 chansons pour ce serviteur. Quatrième chant du serviteur. Mais est-ce que c'est Sengele Yembama ou bien Sengele Yembama te? Est-ce que quand on a écrit chant, est-ce la fin du monde, na mukolo fin du monde koya, batigale koye bangote basaleli yangote, mais quand maintenant il salemi, c'est dire c'est l'accomplissement de la parole. On doit chanter ou pas? Voici mon serviteur, il montera, il s'élèvera bien au de même qu'il a été pour plusieurs. Ainsi je défroie, tant son visage était défiguré. Quatrième chant, et bandika ne banditi na awa na 13e verset jusqu'à 15e verset. Le yembo monene. L'église mbabanga ba yemba na pesi na senge pana kolo bamba les 3 chansons. Donc banga ba suka kaka wana na senge pana kolo oyo sengeli na yemba ngamoko na senge permission na laksa kaka batinyo se ba yeba. Na kutika la ngonga mote parce que al preto et comment na Bible faut accomplissement il faut baye bango pour la permettre gloire à Dieu na salima be peut-être ou bien na salima lam bo ba ya ko calculer bo ya ko contrôler mais botana no ba
état de choses wana nyo soki Liloba mabe surtout pour na message à Ezaka prophète Esaïe il a bien prédit à Yebaki que maladie est belée koya ba passe est belée koya et que si mingi ba kansara ba na église ba biga kana ji mais autre monde na ka komona na pamba ko sola boya telemi pa kai bazala ka pe belé na moi le sambuka ya muke kondimano ebikisa Nzambe akosala pe kimia kozala pe ka message wana pe ba bika ka sa comme la même naji l'église ba to ba kansande ba to bazala kosala saji wana donc stade wana nyonso mba ya Martin de bayaka basali saji na mukolo kaka wana mais alors ya wana ba binga millionnaire or que mukolo wana to yaka ka pe mingi ba kansatan to na stade donc bandiminion wana bayaka komela ji na 20 no na 500 sala ka lipa na ji ba melaka ji place wana te ji ya mikolo o na ba jour ouvrable tango ba yaka na matete ko sali sango so na za na mbongo ndito so sala industrie na zo ki ji wana ce qui ya le cochon des na cher des atana ba $50 ndira chaba ndaka même 100 parce que biki saka ba maladie belé na tiango artisanalement ba yaka ba mona sika ba sala ngo malgré c'est vrai que c'est tout améliorer normes, c'est tout le cas emballage à bisomoko. Mais j'avais pas l'idée de s'enrichir pour la jiwana. Tout ce que ça la 30 bouteilles, 15 qui n'ont pas gratuitement, 15 qui n'ont pas qu'on peut savoir quelque chose pour bon ya kosomba ba ingrédients ça que belé dans l'emballage, na ba to finak, na transport. Na ko boaka ba posowana na makambo belé donc boy basala kana pressoir bazwaka quelque chose na pas faire vivre ma famille na bango donc ezwaka moi ndé yangwane mata au moins na ba 40 000 par kalezaki 25 000 francs mais le dollar bouger yangone mata na 40 000 mais boy ba meki ko pirater na baneo banda 2017 2018 bazo senga $80 jiwana o ba pirater pananga. Mais bien sûr qu'on va coincer tous ceux qui piratent le J parce que banda église ya mukile zalaka et ta idée agitée. Mais tant l'église il obéit que la pesinga mi bakansa prophète kon zakaka J muto big saka. Ma solo to solaka na batu tête à tête et ko big samoto. Lo yembo yo banzembo izalia wa 1005 cantiques vandi na Bible. Oyo bat nyonso ba yebate 1005 cantiques ba yebangote. Même Nzembo Moïse yemba ki yemoko Nzembo wana Jésus pa yiko yembango Nzembo wana Liloba yiko yembango nebite so ki mabe nas expliquer na place étalogie. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai demain pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Voilà. Quand il se trouve du jus dans une grappe, parce que quand ça jus au balobelia ou tribité, quoi expliquer un modèle ya moto na moto. Mais quand la chape ça qui à l'action la l'école fongwan pe ba meminga tala malade belé au big sac. Bande konanga kona na gloire dina baninga to bande sala kona na église oh bande kona pesa merci beaucoup na sala kona 14 ans bima to lingana ki trop. Donc imperfection ils ont raté merci na bande konanga na simba ni produité ni jité ni lokoté mais malade ebika kona ba makambo nkola sala kuna bango baza ba témoin kana message boy kana le sambo boy c'est vrai que kuna to bono sala moi ba prière ba psaume mais ba to ba bika ibele na maboko mais tango na malade ya makasi o ya ba contamination o isa ya ba démon et aussi na prière moi isa ya ba microbe mawa mingi yango nkola lbaki mwana ngako cha sushi na muninga o azaki na valeur pesa que valeur akite malgré ça kai mais pona malade musupo iko kosila ndiba benga inga na pongi konde yaka na tala singa lokola antenne ya courant et comme escalier mutazo kita pena musika yaka mabi etant ya munene boinga obenga kona poni yomo yakina directement place ngala zate pour zona capacité il y a place nazal abina yebi pourquoi na bengo traverser temps mais na moni na mai
namoni quand même na liquide va bengi pétrole na si bateau ba tambusa mituka na mboko yo ba chauffeur ba benda kana essence mukona mukolo ba mela kana essence est-ce ba mona chauffeur akufi po amele essence ndenge ba benda kana monoko na mindele peut-être bana ba pare ba tia ba beti ba fini bo pe bimisi pétrole mais na ona biso na mboka na biso Afrique mobimba pona kubongisa mutuka se ba chauffeur ba benda kana essence ngaku tunazaka na somo na benda banda na botama na benda essence te mais pour nous bon calculer essence na pétrole ni ne ça la très dangereux collègue vous calculer bateau ba tchaka tembo ba finga essence na pétrole ni ne ça la très dangereux mais essence tout le sorte essence na ba station essence mais ba chauffeur ba benda kana munoko bo nana pekisa chauffeur nana seka que chauffeur ozo met l'essence nana mona pe chauffeur akufi po amele ya bende essence pe côté na munoko pour ni ba tchaka mona munoko pourtant on benda ka moi gorger ko zanga ko lekate oh mon dieu mokili ça compliqué malade aussi la banda 92 na tungisama mais mingi pa kanisa to sala kaka to tuni l'état te mais l'état peut ça ba document et belé na ba ministère rebelle doit regarder moko ndena kutamnisi moko bo albi yo prophète KHONDE to sali ba investigation 5 ans durant to moni ke zo big sa bande kona biso to moni na ba peine so big kuna na papoto nga na koli kuna somo ta bimisi mo eloko ba pesier ba accorder ba soutenir je te soutiens ici d'ailleurs je le document qui établit dans service à INRB. Quand vous lisez le document, c'était le chef de service qui avait déjà signé ce document-là, Mulumba Wachita. Le document dit ceci, je vous lis seulement le test. Les tests de toxicité aiguë en 99 heures par méthode tropique sur modèle standard. Test de toxicité aiguë et négatif. Conclusion. L'échantillon analysé n'est pas toxique, donc propre à la consommation humaine. En tout cas, bandeko, ezali biso batolobi angote. Ezali service oyo, ezali établi, nde ezali ko établir les rapports oyo. Tozali pena ba document mosusu, compte tenu à sensibilité, donc on peut commander à la télévision parce que ezali ba document ou tena ba service à l'État, il faut te respecter l'État, toza l'autorisation à la sauf ceux qui ont eu autorisation, donc on les calcule pour te bandir. C'est-à-dire les services de l'État aussi concernés. L'État sali mosala nae, akiatune INRB. INRB peut répondre. Ce sont des documents récents. Au INRB à répondre que non, effectivement, les produits là n'est pas toxique, mais réajustement à produit, c'est l'INRB en complicité avec le promoteur ou les créateurs de produits de Bagosala. Donc, bandeko bozala na kimia, bozala très apaisé. Le prophète KHONDE, c'est un prophète de Dieu. Je donne le papier et gratuitement à ce différentes mais son excellence na kotanga kombote no kute ba yinaye ko la pambola kaye ana mission komona a clairvoyant parce que na mboka na biso ba clairvoyant ba zamingite ba pessimiste nde ba tondi mingi mais ba optimisme bo bazana optimisme na habité na ko ba bon na lingala est un peu compliqué donc bangona nde bandima kama donc bo bandimi lo baba optimisme ba optimiste baza na optimisme bazomona de loin parce que ba ye pambate o bozomona na ça c'est ba tambola na bamboka ndenge ba tambola na bopito ba tambola partout ba famille ba yebi ba famille boyo kanana ndiko na bino abeli bokoti awa rien bokoti oyo rien bo dépenser awa rien boke kuna rien bo une église boye rien bokumi kuna rien ba che ba ko ici rien mais beaucoup tika ndengo na temu so ba lembi ba vansi na ndako to sela kaliwa même so ba ata moko bimsaide to me mana na Liloba et pas prophète KHONDE donc ba yaka ji mutatele misiko batwana ba finga obi ba yina balinga l'église balanda bien batika pour ba monde ko d'abord on na famille so mutazobela alandi traitement mikolo ka kutele ma famille no so bazaka content bako sala même na ba fête mais na ebite batonyo so bazoya kubika na produit on a me ba fingi bazie belé gloire à Dieu bon continuer ko finga le chien reboit la caravane passe mais na ko lembate
Ce que pour n'engagner les alibes sur l'état yepsanga banda kalanto sala ba démarche que tika ko pesa ngote na ngana yepsankolo Nzambe nanga otindi yango epa boyawa mais ba konji balbi natika ndena ngana chango pembeni nazana tout nzembo ebikisaka salongo mona bandi bakomba na balabala bamona ka miracle tango bayaka na église même ngana zate bakoti kaka na poto même porte d'entrée wana babika maladi pesila kaka wana mais mingi bango na église au magie mais na ebisa bango merci bino bo contre ko finga magicien mais nana pena magité mais bondi marate atana lobi bomona kaka un grand magicien mais alors nga ji yango balobi mukologie kokoma na kati na grappe c'est quoi mon régime yambila bakope ngo grappe po bambuma belé ezana kati moni cacao grappe po bambuma belé ezana kati maïs grappe po bambuma donc batali église tango batu bakozana na kati na église wana ji kozana kati da bango balobi babebisa ngote po lobi ko kozala Nzamba ko sala pona bolingo ya basali na ye mais na ebite ce batu bamona na holo bamabe peut-être maloba nga mususu bashipota ngote pona bazana makambo na bango na lobaka clair frères et sœurs oui na inaka nga bandokite mais na lo sambo tozana ngo biloko wana tobanga pe yango te ekoko sila na yebi bien ke bandoki balinga église yote ba finga ngo makasi parce que zo tungisa bango ne bien que les magiciens par l'église parce que ils ont calé, ils ont bloqué. Je sais qu'il y a beaucoup de magiciens, ils peuvent jamais, ils peuvent pas, ils pourront même pas. Bakotikala ko sepela na église Liloba te. Na yebi bien que bo bazar misala makasi abutu. Ako finga Liloba on dirait Monique oui prophète qu'on est grand ndoke work ndeye mutanda azana makambo an. Yangona ba finga ka batuka. Nkolo apambra bo bazo finga mais message ya Liloba la Bible ngoni tango kokisami Nzambe sali mabe sengele kokisamate peut-être sengele kokisama na pays mususu na Afrique lule kokisama na RDC gloire à Dieu bamboko nyos baza ba congolais temendeke ba yambela kande kona bino 8:32 na Evangelho selon Jean. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu compreendi que o Salmo 24, versículo 7, até o versículo 10, essa é a porta do povo de Deus. Essa é a porta do povo de Deus para ir na eternidade, na cidade santa. Eu vi a melodia sobre a cidade santa. Não é porque é estranho, mas não é fácil ele traduzir a mensagem da cidade santa numa melodia. Salmo 24. A porta, a cabeça, entrada para a eternidade. A voz do profeta. É esse objetivo que fez acreditar sobre a chegada dele a Angola. Kolo apambla ka bamboka wana Liloba seke bisika nano ekete na bamboka nos bazo senga Liloba ekende na bamdele la peto baluki tokutika bakata ya lupango kabati bakata ndako pona valeur apesi ndeko na bino blanc noir te merci la bande ko na biso blanc o bandimaka le sambo na sepelaka na bande ko na biso ba juif nde ba considérer ka ndeko na bino ba yaka nde ba yaka nde to yambana ka lokola ba mi intime nura bana tata moko mama moko ba noir mingi bazo sous-estimer nako obligé muto nyo sotin nazaka content na bo bandimaka. Je voulais témoigner, je voulais parler ne fût-ce que 2 à 3 minutes de cet homme parce que c'est un homme que le Seigneur utilise. Si je confirme que le Seigneur l'utilise, j'ai des témoignages. J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent de cet homme, de ce que le Seigneur fait à travers cet instrument qu'il a utilisé dans ce pays. C'est pour cette raison, les bien-aimés dans le Seigneur, les habitants de Kinshasa, de Brazzaville, des environnants, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont de maladies, tous ceux qui sont tourmentés par les esprits malins, vous pouvez aussi aller voir cet homme
À travers cet homme, le Seigneur peut faire quelque chose pour votre vie, pour votre famille, pour votre entreprise, au nom de Jésus-Christ. Et en fait, le Seigneur a révélé à cet homme, à travers le jus, beaucoup des hommes sont guéris. Reçu de la part du Seigneur, c'est ce que je viens de dire. Donc, chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel une grâce particulière. De lui, le Seigneur lui a donné la révélation à travers ce jus. Beaucoup de gens qui sont malades sont guéris à travers ce jus-là. Bon, ce sont eux qui boudent. Moi, je ne peux pas bouder à la place de Dieu parce que je ne suis pas Dieu. Si le Seigneur a révélé à son serviteur d'utiliser le jus pour que les hommes soient guéris de leur maladie, moi, je peux que confirmer que c'est le Seigneur qui utilise son serviteur. Nous avons content de vous parce que vous êtes libre na choix na bango. Peut-être message et que tout ça ming et que pesa bino page na expliquer kaka. Botala no makamuna na ndambo na expliquer. Ezana ne belé na Bible. Et belé mais on a tout bando kende ndambo. Après surtout bandi si ko expliquer ba événement on a expliqué en français, frères et sœurs, il y a mon azul comme maintenant. Na tchaka kapona ko limula batute no kite ba mona ke nazo mitombola. Mais ko la pesinga message que non. Mona nanga banda siko ko limula pe na lingala po batu nyoso ba comprendre. Qu'est-ce qui a toujours été nini sale makabisi ko tambola. Malgré tant to kendike sika même na banzela to e ba que événement moko ko se produire. Il y a des fois des caméramans qui sont musika, des techniques qui sont musika, il y a des fois des camions qui sont musika, si tu vivre, tu comme ni tu sala, na ba idée longa tu ça ba pareil, cellulaire tu filmer tu na ba pareil, pour bokana kite kelkambo eko salema, bo sudu aka créer boy, to mona o to ko lo banyo sote, to mona o yo to ko filmer nyo sote. Ata wezaki na braza ndao tokenda komela na kata braza tokutaka boy ba fenêtre ya vitre na sewana bande kata 10 suka aye ba mona ko ndire vide ba tuti mutu na fenêtre directement baluki na kokufa batika wana bishi bande ke bazoka uka tant na tellement na fenêtre wana mitungisi Nzambe nanga do ba fenêtre zo bo mabandeke mesuka iko suka la bandeke ndenge nini bon na meko bouger bandeke nyoso zalula ikauka kauka bliko zape moyen ya okipe zate na yoka mautina kota ina ndako na susi kotala bandeke ndenge balala ke ndeke so pe akufi abaloka makolo za kalikolo mukongo na se to vandi 15 minutes après to ka na fenêtre dou nini na tobi mamba totala ndege sekei e baloli bumuna se makolo likolo na bi Nzambe nanga na miso nanga kaka boye ndeke aye nazali ekufa malgré tout bo bazwa ki ba image lokole zaki tango molai na tango mbata ba mikolo ba fasa ki angonios peza ki na ba pare sol batani na ba pare ya batu mosu ezali na kina on lokota ndeke na passe nios makolo likolo pe mesekei na bi Nzambe nanga oyo na sengi kende te kande to telemi boye ezonga na bani moko sikofina na bani moko balula po meka kotelema c'est impossible c'est lala nango ndeto lala kama kale Nzambe bisi na sengi pana kona chata na robinet zo atana mamaye kolo alubi kende ochango sokolango na robinet na chiango na robinet e sokoli ngamo na zo sokolango na fina na sokola kola yibsinga vandi sai kana lubuku ndenga lali boy badunyo so bautala me prophète o sanini to filma mais peut-être badu ba okansaka na oloba pona to loba siko ba événement nyos kana mwako yemba mamuke 10 minutes après bana vandi sai ndeke bona otala ngo kana mawa nyos namona mwako bouger pe ebaluki ko baluki e bani mwako pema na chez moi mon pepe tant on a pesa mon pepe 5 minutes après ndeka kei bomeka kolanda o filme asa kei atemna mwanjete atotalana na cheka boye ndeke pe ezinjele kenango alors to sara ndeka bomona ki lwalaba bazaki prudent ba caméra izalaki mais ndeko na oyo
bandeko bayambaki biso na oyo bakopesa lisolo wana ndeke oyo yambisi bomonaki mais ya ndeke pe malgré tout erwana totiraki attention te tala na stade ndenge bato baotonda bayaka komela jite s'il vous plaît bayaka mpona sainte chaîne oyo bapesaka wana eza jite bato bakanisaka ntango bapesaka na bakarafu wana bakanisaka nde bamelaka jus ya pétrole non mais jus wana mes frères nabi te ke ye kokase médecine neko ye kokase bopito non totindaka bato malade mingi soki eza mpona jus akomela okutu balobele na émission na documentaire nabi mpe na moto bapakola ye bamase jus mais bamoni yango mabe mais siko est-ce que komase jus ya pétrole nde ekomi sur lisumu ekomi nde mabe koleka banyolosa nde bamasaka ka massage wana mpe batelema mpe ebele oh bamonaka mabe me komela kutu bato mingi bazomela na bamindele baomela soto zwaka na bakamera marke nalinga koexpose bato nyonso baya kozwa jus mpe topesa yango bipesela te so totalika aza malade ndenge balobelaki wana ke azemba bato nyonso kaka ndenge moko mais na hôpital so bazemba bato ya malaria bato 100 personnes 100 patients bana malaria siko médecin abando komela bango bakisi différent siko kisi kaka moko na hôpital eza lokola bakende na diagnostic kuna na laboratoire après laboratoire akotindaka réponse ya laboratoire akotinde pa médecin okomaka kisi nde eza na église oyo bandimiso bakena epai ya musakoli basakoli ye baza ebele ndenge bayaka ebele wana siona bandoza na mutu nyonso bakoya 200-300 personnes na bando yamba na combien de temps nakene kande totala ni boyi kande baoleka wana malade kosila kande balekaka wana soki botuni bandi bazomona makambo ebele na église oyo kande tomona na kaka kotala na pamba malade makambo esarrangeaka ebele maintenant kosala ngo publicité tout le temps te na temps ya kosala makambo na tata o apesika na ndeko na bino publicité te sinon na kokase baninga nanga na toleraka po baninga nanga baza pe basali moto na dona ye moto na ngolu Nzambe apesaka na je peux pas sous-estimer mes confrères pona nzembo epesaka kimia ebungisa makambo ebele pona jus esalaka makambo ebele pona salongo bato babikaka moto ake malade pa zongi malade sili pona misala nyonso eza na église oyo bokutani boyembi Nzambe asali mystère ebele ezosalema me tozwaka na temps même na bandimi bafilimaka nyonso te bandeko so tozwi miracle ya église mobimba ana kisasa 300 paroisse ke babando tiango na télévision toyebi te un mois mobimba ya dimanche moko bokoka koyoka nyonso te bokobaye ekosala même un mois mobimba ndenge namona bamwa batémoignage bayolakisa na batélévision na kitisaka baninga nanga te mais yango tolobaka teke boya ebele misala na yango moko nde ezobenga bato naza na temps ya kotia affiche soit elongi na nga soki natia affiche donc eza ngamu na osala misala wana eza so nkolo te donc message ya tata ekeneka na mopepe bato mingi bayaka na église ona bamindele ntango tokendeka na poto baloti na ndoto batelemi mpe baye oye ndenge nini nalotaki ndenge nalotaki ndenge mpe ozali ndenge mpe olati mon dieu Nzambe na nga alinga ne moto mais moto balingaka epai na Nzambe na mokili bayinaka ye makasi botala Joseph yawe atiaki ye grâce me bandeko batelemele mposa baboma yango na vivre ndenge batiaki Joseph tina libulu yango na bandeko nyonso bandeko na biso bakongole peut-être mingi bamona kosengeli ndeko wana akufa ta lelo mais esenga naza na somo aliwa nga kutu nasi na kufa na ngaka nalinga kutu mokolo ekoya kutu nalongwe makambo esili nango na ese bato bakufa nde baza na malheur biso bato tikali na bomoi toomona malheur tomona boile pasi mais komisala mabe nde ezaka mabe kozela mokano ya yawe nde ezaka malamu mpona ngai nalobaka kovivre eza bien kokufa mpe eza bien mpe ya moto asalaki nyonso kolingama na bato ezaka bien koyinama mpe na bato ezaka mpe malamu koleka kuna alingaka yango na bakoma na bible à quoi sert que gagner monde entier mais au perdre Christ
malamu ko perdre bateau o gagner Nzambe na so Nzambe lingio za kutu muta bonheur koleka. Voilà un peu tout. Message à tata et pesami. Bata ko sosola bayeba ko sosola. Boyo comprendre bayeba ko comprendre. Surtout progresser encore pour na ba image o izola kisama. Tout tambour na ba tournée pastorale. Nasi bazumona oye la kisamaka. Na ba bililingi na makambo tozokende ko vivre mboka na mboka. Tokende par exemple en Afrique du Sud. Oh ba image bomona na lataki pokona football tablo kwana po malili ekota na bapanzite. Batumso ba kansa prophète alati koyir. Pour le ba musicien te kuna batela panzi po malili wana se koti ekota rapé bebisi ba panzi po malade na ba ko soigner ngote. Yango na ba manteau ça important kuna. Alors kola bi tozozonga bien na kishasha me okanukuta na suka bitumba. Bitumba suza ndenge nini? Yaka. Na yina traité to sur le bien. Ezaki jeudi. Amati sinde kona bili likolo. Musika yepi amati abinga na ozana katikati anta mabele na yo kende menini. Makambo za ebele zo kono vivre na zo sala entraînement pour comme okola susu. Okemba na suna molimbo ba kuluka yo. Bazo problème teme ba monake loboko na tata ezali. Ti na masolo to solo like. Bozo mona ka bobono mona na bililingi. Dana wa like ça. Tant na kité afongole simba, ba veni misato za bloqué, za bouche oui. Na mona na veni ya bleu, na veni ya rouge, na veni ya vert. Bon. Ba veni misato na de tambo saka. Yakati fia mezaka muke. Na mona on a se. Asimbi au traitement. Kene no bakotungisa mais deuxième jour payé, c'est la toute première fois kena na mboka moko boy. 3 fois mobimba. Pe bitumba za banda même en Afrique du Sud. Titango ozonga. Tomate encore. Erona ezaki nde ya musika te ya mwa pembeni mais na bime le bito keneke tellement loin. Yo tikala na katikati mais lelo na mati makasi tende te. Na monike leo ndio kiti donc na katikati bitumba yo bandu dimina ngo e koma muke ya wala kwene musika te tuza kaka na cérémonie nyosho ndenge ile kaki titango tokita to bando seka to timbani kula bami ndenge na bakabana tango na zaki na no na église yo tana bandu bana baninga na za bien aimé du Seigneur na za bien aimé ya Nzambe na bandu yebisa baninga na basa ko. Après 3e jour sans m'aider à Jesus. C'était étonnant. Hein? Non, exactement. Banda mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours successifs. Na vivant 3 jours successifs. Na mona Jésus kita. Et l'ongi a Christ ye moko. Pe abi na ye poto sola po makamboza ebele. Makamboza ebele. Alors sengelo vivre makamboyo. Sengena za la pembe na yo. Pour tout ça l'entraînement. L'entraînement 3 jours. Tout ça là qui est somme. Après. Nasi besoin vivre. Réalisation. Tout le monde qui t'a entendu na Gabon. Oh kolo. Bituma mingi yaka. Ata woto vivaki na Afrique du Sud. Nasi mo comme sur tant après entraînement wana. Suka accident, to zaki na bus, minibus. Na accident moko to connecta ki na 20 heures. On a to tikali 100 km pour na koma mboko to bando tikali oui 100. Pona ukoma na mboka tobando kende pour ça distance à 1200 km. Et tikali 100 km pour to koma 20 heures juste autoroute. Même na kuna na autoroute ba traverser na makolote. Même mutu ana melaki a traverser. Na ndeki to kende to konye to connaître renversement ya mutu kana bisonyo sokufa mais to konye ba moso bitalatala yeli bisuna bilongi tout le monde ngakutu na melaki. Ba mosa bitalata la izaki ebele na monoko et puis tina ndenge kota na sentir que yango ezo kota c'est grave pona ni ba luka ni ba intercaler entre one to social entraînement na Christ ni ba mona que ça va aventure te singali peut-être plus tard tout le monde tambula na ba meilleur commentaire va nous commenter pour
Omoni ba événement nyonso elekisama na zwaka nga temps mpona commenter yango te mpona kolobela yango te comme oyo baninga basalaka. C'est vrai que epesamaka mais moko commenter ezali. Après tala événement à Gabon tozosala tourner parce que tokomi na OIM sengi tokende tala frontière Guinée kuna ezaka Guinée Cameroun Gabon côté à frontière Guinée mais tant tata moni ke miango eza makasi po bitombezaka na tourner na biso kola yebisaki ba chauffeur na moni pan ezala kata mutuko avant tokende bobongisa batiaka tembe oh non je tambola bien na moni pan kola sala ke pan yango oh tokende kaka bon ça va bon bandi mate tokende connaître le problème na nzela bandi mate bon toke maintenant besoin tant tout déjà malgré tout moi kolemba tala message tala événement de lekaki est-ce bako sala montage maboule moko na likolo bako tia ampoule bien bako tia nini biso tito sala mutu ka suite na biso nde bazo filmer bango moti bako filmer bazo ka somo babi to telema baninga batelemisa mutu ka batala eloko ni ekota na mutu mais moko alata ka mulima bi tokende kaka bo filmer bo simba ngo bien bien ko lenga te babanda ko lenga te bando tamsa mutu ka wana mais place avant to connaître makambo wana donc c'est dire etikala ki disons combien de mètres peut-être etikala ki 1 kilomètre pour to kondo sala suka ya likama mais na go expliquer te likama wana ngezala na barrière suka likama peut-être ba onyo so batelo na barrière ngezali wa Nzambe na bomo ya salaki salaki makasi événement le ko essayer yaki et peut épargner bison écarter danger et tellement que pour ce to konyaki bubaza na barrière ngeza ndenge nini bangeba to ngato chez jispite to mona kaka makambo ye pena biso ko baluka po mutu ngeke sa et ça la suka ya makambo gloire à Dieu yango la mona ke événement na penko la bin naza nazo ko accompagner bino kino suka bobanga na iloko mote tikiro tourner ko sila na bino longo ti message de jokende ti na lo yembo bando kita ti na bando yembo akata mutu ka bando yebate pourquoi nze musuze kitaka bazo comprendre te gloire à Dieu merci Nkolo olinga ka serviteur na yo mukili ba olinga na bango te après tant to komina oyem be événement na bozongi na biso potozonga libreville za musika oyem bande na biso oyem bolinga Nzambe makasi angbuwe maiza kuna nande komoko pesi bopang monene na ville gratuitement na mikanda oh mon Dieu maintenant modèle ba Yolanda Liloba na oyem mboka wana c'est fantastique jour ya okite neto sangana Gabon mes frères sozana motema te okoloba na nile voix na nile retour parce que sozo longwa omona ba papa ba olela mana miso lukula ke bembe ba mama ba olela et puis ça na émotion que bon tout kaka to kende ata mukolo mususu yon na bamboka mususu to linga ukite to hein to nga ukite à l'aube pour bato bazala te nokite kolela wana et puis ça se passe na nzela maintenant 5 heures bomoni bino moko ndenge lumière moko ya ke 5 heures molili lumière wana ye bato o bazaki na lupango bazara na libanda lokola bagade balingi bakima mosu bakomi déjà pembe na porte po babima dobite banga bakima mais mosu balataki molimo te tokima te to filmer kaka to zo ba image wana makambo esale maki wana soleil ye na modèle mosusu na lupango s'est transformé na après arc-en-ciel quand à 5 heures on s'est dessiné quand na sima quand ya ndako likolo ya ndako mes frères oh mon Dieu Nzambe na bomo alingi ndeko na mwana na ye mais bandeko na ye nyoso ba mona lokola donc grand aventurier na ye mundela bake un escroc la taxi à escroc voilà nyoso salemaka c'est vrai que likolo andimaka menacé ba beta tembe pe ba boyaka na ko condamner ba boyaka te tel événement ndenge si transformaki fo mona biloko salemaka tango biloko wana yaka likolo wana na ndako na lupango ndenge komaki ke bangisi bato oh mettons to quitter le les équipes malheureusement est tombé na ba 8 heures na ba kolomboka
na bisika wana luka ki pembe na wenze bato so balobaki ke merci beaucoup oyaka ka banenios ovanda katawa na oyem na bandeko na biso na zo remercier na oyem na bandeko islam bandeko na biso ba islam balingaka basepelaka na ndeko na bon makasi merci beaucoup libota parce que nios bosalaka na oyem evanda na motema kino suka ekotika la gravé na mémoire après tala bevenema mi baleka on oyem wana ndeto kende ki kula mutu c'est grave. C'est vrai que bata tembe, c'est vrai que bata ondimela église peut évoluer makasi malgré kunande basali bakanga mak bakanga basali na boloko na batu moso bazali kana balingaki Liloba te basali bakota ki prison en ce qui concerne na J mais bikisa ki mutu mais bakolo moto balinga balia et yaki benda bika mitango ba yiko tala ke après batu babiki mais bokangi batonde ndi batika ki bango voilà événement yake ezaki matata mingi na kula mutu batem batu bazobanga po mai wana to saki lelo ya rivière wana baluka place ata rivière moke ba baptiser ezateza musika mais babi baponika to baptiser kakao mais place on appelle très dangereux mais alors le club va mesurer que oui, les gens moi place moi malgré terre argileux, mais le coup les gens argile, bah on va nous tirer comme un colba piclé, mais peut ba bangaka, la ville pendant va tirer sirène, na totem na bon non so va tirer sirène pendant na pembe na rivière na lupango ya responsable truc nani bon va tirer totem ya sirène. Mai wane bangi saka bandimba bino non c'est très dangereux pour n'oxyde to chola mais bo bazaki na courage bazui batem bo bazako bazaki na courage te babno banga te bo to kata ka batem balinga bakata nde image wana tala baniage ndenge fungwanaki tala ndenge lumière yaki ko esika bandimba zalaki na kati na mai wana tala ndenge ba image échangeaki soleil ebimi. Mais journée comme noir la makasi ngebeta peta lumière on ndenge ye peline ye en même temps na moi ba couleur il y a différentes couleurs hein Nzambe na bomoy et ba couleur wana na ndenge bando changer nuage bando se déplacer na modèle on dirait ordre moko bazo classer yango ndesika batonso babaki non to chatembe pamba église yemo Nzambe asami monisi bo baptiser biso nyonso groupe nyonso bazali ko na bo baleka na nzela bakitaki bazwa baptême mais mystère nyonso wana donc bamonika église ya magie donc magicien konde nde amati lola na ba nuage na que déplacer ba nuage na ko dessiner biloko nyonso se former na ba nuage lokola magie eleka makasi. Mais magicien magie yango eleka makasi mais oyo forma kinga aya nano asala makambo o ba initier kinga pona comme magicien mais wapi ata œuvre cha sala ki po bomona ke inde abandaki yango ngana ye ko landa mais ka mona nakate mais c'est que ba lakisa no période moko ba benga na siatawa na échangeur il y avait mon confrère un pasteur 3 ils étaient au nombre de 3. Prophète KHONDE grand magicien to kenenge na Inde donc mutwana démon Satan bazoluba me bani musulu kula ba supporta kite ba memiye na siat mokonzi azaki mokonzi moko a gloire à Dieu ba konzi musu bazana mayela molimo bazali azaki major ngana iba kutute bon boluka prophète wana aya ko expliquer pour ne azo sala biloko wana magie na baninga na bangoyo mais ye bazaki na ensemble ti basalaki asali magie wana bayiko zwanga ba pesinga invitation pour na ya na samba nakuta nakoma na asiat nakuti major avandi prophète angwa ye e passer angwa aya na kosambuse sikoyo aya akomona lelo akosuka ka lelo na miso na ngai na bandeko na ngai likola balinga costume ya tuti costume ngape na journal papa na polo pour nabike na okene kota na kasho
na ndenge na kosa bato na magie oyo azotémoigner ke tokutaki na Inde azali tokoma boye na sibi ba image wana bolakisaka tokoma boye mokonzi atuni pasteur moto na bino bokendeki na magie na Inde yeyo oyebi makambo wana oyebi ye pasteur atali nazoyeba ete bokendeki na Inde te yete mais ndenge no lebike yende magicien bokendeki na ye ti baso nandeke basombeleke nzombo ti abando beta encore nzombo o batekana na ba mama basala restaurant so muta basombeli musuna nzombo na maloba nyosa kufinga bimaki en plein repas donc na komi wana de babino non pourquoi ko sample sa kombo mutu wa yebine makamute bazo finga bo